Mbote na bana kongono surtout bozola na biso de mbote donc ezali Francis Piski Bolingo. Bon voilà, tout ça le 31 décembre 2016 donc Kalami qui nous compte en 2017. Donc nous avons souhaité kaka ba bonne année na ba combattant surtout ba bonne année na peuple congolais nous surtout va biska nous surtout bozola nous avons souhaité ba bonne année. Bon depuis que marqué ba problème sur le Canada ça mboka na biso Congo RDC tout ça toujours en deuil tout ça bundaka toujours pour na mboka na biso ezala libéré. Donc nous avons souhaité kaka ba joyeux Noël, ba bonne année, bonne fête donc biska nous bozo fêter vraiment nzamba pambola bino et merci tout bobo sanate makambo le Canada ça Congo quoi. Donc nous avons souhaité kaka ba bonne année na famille héritier Gladys ba bolobi vraiment na mwana na bango vraiment jouer. Donc nous avons souhaité bino ba bonne année nzamba battre la bino 2017 vraiment nzamba ba la bino ba honesto ezangaki balobi fils manzei donc ba bonne année na bino ngwana vraiment balobi Arda Vita na kata Toulouse donc ba bonne année na bino ngwana Pachu Muzinga ba Fabrice Luzolo ba Mama Bonheur donc nous avons souhaité bino ba bonne année balobi famille Makengo mandangi na Maria vraiment nous avons souhaité bino ba bonne année et balobi sous Prince d'Angola et ba bonne année na ba combattant surtout ba Zoro Bilele ba Radek Stipume vraiment donc ingeta ka ba bonne année nous avons souhaité sous ba bonne année na Madera Koko Aniki Kongo et maman Magalilo mama donc tout ça toujours ensemble tout ça bundaka pona mboka na biso Congo RDC tokolembate pona Congo ata mongwina na pona Congo mongwina Congo aboyi ko kende me biso to za bango ka éveiller tout ça bundaka toujours pona mboka na biso et tokoma na oti na suka donc ozali kaka vite fait pona ko souhaiter ba bonne année et na lobby ba jeune tout ba jeune combattant ya Paris ya Allemagne ya Suisse partout bozali na kata Afrique ici donc na souhaiter bino ka ba bonne année et tokota bien na 2017 mais biso tout ça toujours éveillé tout ça toujours ya kolamuka pona mboka na biso Congo RDC tika nambe kana chien akokende akotika la jamais na mboka na biso tokobundisa etina suka akokende donc bato balobaki le 19 et l'équipe biso ba combattre tout ça le côté mais bazo bossa na ke mikolo le 19 et s'il chaque mois le 19 ezanga kati na mois donc ata le 19 oya décembre longo te mais le 19 ya ba mois mususu ekoya pe akokende kaka album pe yango yo ya Radek Stipume vraiment sana kata kisasa. Donc ayemi kitoko na kati album vraiment bosomba album vraiment bokosepela ezala misiki kitoko na kati ba misiki vraiment otoko yoka vraiment yango. Donc album Radek yango déjà ebima ça fait déjà moins si je me trompe pas ça fait 3 mois déjà ebimi. Donc album yango bosomba on va mettre les plus des na kati bandoki za na kati parcours de combat za na kati donc kitoko bosepela vraiment sur bosomba album oyo oza na posa nango abengi na numéro na ngai eza 07 53 74 0D. La bandeau sous ça 07 53 74 0D na suka. Donc le numéro na wana bobenga ba bozongo. Eza na ka 10 euros. To soutenir mutu aso bundila mboka. Et bana par so bana posa nango ezo tika ba peso pas Diego musique. Donc boke pas Diego musique bokozo pe album oyo. Donc Radek Stipume ma kitoko na loyembo oyembi vraiment. Donc na tikibino nzamba pas abattre bino ba bonne fête.